Pour comprendre quand on est bichon na show gare centrale donc ce qu'on a ya roté ma pona ya mbala star hein on va bien la star grâce témo grâce au que m'a déjà donc grâce témo babi Congo oyo faisant la richesse à Makambutu. Bonjour et bon dimanche. Bonjour la baronne mondiale. Donc vendana on a quitté vendana on a mail la télémanan hein ba mo no yo téléma grâce témo journaliste, grâce à mon chanteuse, grâce à mon habité, grâce à mon loto yamba on a statué. Bah grâce à mon la star, mon biso ba star tous à moi ba statuer belé, chroniqueuse, mannequin, actrice et tout voilà donc nasa chanteuse également. Et la top sexy chanson même là, top petit now. Donc grâce à mon non Vanda pas sur la Makambo, oh bien malgré que à Penza Gare Centrale toi comme moi saturé donc grâce à moi en tout cas les deux au côté la biso li solo ni parce que na moni oyena ki bombi là donc oyena ki soda au là tana ndinga discipline militaire na éviter Makambo oyo hein parce que mokonzi na éviter donc planète sonné ici ka simba mutu nanga Lauriane hein femme mariée o simba mutu nanga na moni Nadège en tout cas bon so malolo depuis na musika kuna donc bon là na biso grâce à moi. De l'eau, il est sonné. L'isolo c'est un passeport. Passeport. Il y a un passeport rouge. Si, dans la déjà passeport rouge, mais l'isolo on a dit le plus et ça il y a passeport nanga. Passeport n'est pas né. Bah si tu me permets là on a déjà. Oui, non, on va pas mon ami tout seigneur, tout honneur, je commence par remercier le grand Jacaranda. Je te salue. Il est moi mis les places à Zali. Déjà je m'en vais. Je m'adresse à messieurs Doudou Bessa. Messieurs Doudou Bessa. N'habitez que ceux qui vont requis qu'on soit grâce, je crois, et permettre à Batuna Banda Kubamona, n'est grâce à moi, parce que mon passeport. Moi, on a déjà passeport rouge, donc on a déjà passeport rouge. Cela passeport, il y a que il y a quelques jours passés, dans la Nanda Kuba Benga Kinga. Et pas messieurs Christian de Corne, messieurs de Bessa et tout, m'a proposé un comme attaché de presse, il y a orchestre na bango light music et puis to comme à niveau administrer un passeport et puis tant to comme na souka ngala qui na sous prête et na c'est bango que non ça la nanga de la sorte au coquille stopper na habité est-ce que beaucoup qui zoomer grâce bato na banda que vraiment ba mon na pas ba kamambo le ba bien hein qui est de mon réalisateur. Ah, chef Esaïe, chef 33, c'est beaucoup de voilà, Ezala qui joue, au fait. Ezala joue parce que moi, Coco, tu as un jeune avant. Tu m'énerves, c'est bon, le cas, on a posté tout ça, on a coupé 2 minutes tout ça, ensemble. Donc, Ezala qui joue, tout ça, qui. Mais le cas, on a la jeu. C'est bon, qui n'a pas siré, mais le cas, on a mis Mikolo et qui va se respecter, tu as ça, voilà, après avoir que ça, tellement il s'agit de mon passeport. Eza identité, nanga. Na malembe monsieur Doudou Bessa ka ndenga benga kinga tolongo inde to kiti affaires étrangères. Mais est-ce que oyebi que mambolo il faut ça na ba preuve parce que justice ses alliés ouais na ça na ba preuve nyonso et na makasi yona boyeba monsieur Doudou Bessa abenga kinga via Christian de Corne abenga kinga Aza grand frère et musicien mort ya mbora na biso Congo, je préfère taire le nom, mais je crois que Christian Descornes, il y a Christian Descornes, il y a. Donc, il y a. Et puis, il y a une solution. Donc, c'est bon. Mais il y a Christian Doudou Bessa, Binomi Balé, Boyo Kana, pour remettre passeport. Ils ont passeport, moi, je crois que c'était une affaire de 150 à 160 $. Ceux qui m'ont eu, ils ont là. Mais parce que au bas de le passeport on a bon peut ici bambo on a bango non si c'est juste que c'est bambo on a bango il y a pas de souci on va rembourser donc appel au yoyé ko lancer donc dengue yoyé bouillé oui pour un passeport bazong c'est là mais air des jeunes dit mais c'est le passeport c'est cause des âges et ça, parce que tellement il s'agit de mon identité, yo yebindenge zali, nandembo kezali. Et ça identité nanga. Na ko ça nango ba jeudi. Pour na ko ki ko négliger ngo lelo après lobby plus tard et rattraper nga omoni. Et ça la bien té ngo na malembe. Nde ba benga kinga ndenge pe ba ko zonk fe nanga passeport nanga. Voilà. Donc le ko la babi passeport et ça na $60. Hein? Passeport est $60 donc on a part dans je crois $200 yango yo pour na identité à moi na Monsieur Doudou Bessa, je crois à Nanambongo, c'est $200. La tia excédent peut-être bas transport na ozong ça passeport nanga. Donc il faut passeport nanga ici. Au cas où bazong c'est le passeport. Et puis on verra après.
Je crois que justice, c'est ça, en plus qu'il s'agit de mon identité. Voilà. Ok, d'accord, je crois que le message est qui? La bouche autorisée. La bouche autorisée, notre bouche autorisée nous a mis. Et voilà. Mon papouche aussi, héritier Watanabe, je lui salue. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Anezaki, grâce à la star, nous avons invité déjà samedi na Halle de la Gombe avec Messieurs Dende, l'exus légal. Ah, d'accord, Messieurs Dende. Il y a respecté. Erdonda, 19h, soyez 20h, concert ici. Tout à l'heure, on a un top sexy. Voilà, au Loba qui vous a chanter, je crois, au Samuel, au Mobouye, dans le monde entier, Penza, Rodrigue, en tout cas, Rodrigue Kamokondi, parce que Kamokondi, et c'est Pelissa, pas tout soda beauté suprême, Ingrid devait m'abisaler là, et c'est Pelissa Lissousou, Jimmy Kininga, et c'est Pelissa Christelle Mwamba, beau c'est là, en tout cas, Samuel, mon corps. Aïe, 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 aïe. Mawanange zangi consolation junior bongongo union européenne. Ata moto ya kufela mama. Azwaka ta mo affection par ma femme sage. Mama bolingo bomona pasi na ndima kite tokoka bwana. Nzoka kiyungule kweisaka pe masangwa mabe. Dans ça c'est pour toi le ngalalela kayo héritier donc voilà, en tout cas lobby lundi déjà tous ont déjà affiche il y a retirada parce que tous zéli trop balaki biso trop et puis pendant la sabino ka kebabi attaché de presse donc à partir à 18h fiche ya retirada déjà et aux ala déjà na ba mabo combat je crois que bon monde entier na ba émission tu partout pour tous les albums to zeli to capé héritier ta enfin ko imba na maison mère et yemoto ba et les canadiens donc na déjà un animateur agilité Moulopé. Bonjour Yaya, bon dimanche. Bonjour Karine Mokonzi là. Bonne santé et ou animateur olimbi na l'invité na so bois kana mo lo mo sikozonga lokolo ya pembe boka na lokolo ya pembe zongi so nanu o ma chérie luwa mamweye aluwa mamwe mwana mwasala tishipa mukuse ya teli puta likole azobomba nini lokolo ya pembe Bibumba ya pembe lokolo ase baba lobi santo du ciel ye wa la pembe Karine Mokonzi mali les até chouchou na acteur principal kalate na acteur siko obwa kinini poche de temu lopi adi na poto babebani na producteur Serge Kayembe te bit album ebimaka yo siko yo ouais album ezali yo obwa kinini album na bwaki na bwaki lo ba clean na bwaki olina bwaki crime encore ouais na bwaki lo ba clean na bwaki oh ba petit boteka bazoteka nini boteka na butu sa marchandise bazoteka kaka bazoteka krabata mapipo boko krio ya mapipo voilà pesa bambote na et puis mbote na ngana héritier producteur héritier salon de vainqueurs salon Enoch Papi Bumba na pesi mbote na ngana Jean-Jacques Esungu analyste mobiala donc danger la pesi mbote. Merci beaucoup donc ya tozonge pardon bonjour bon dimanche Kabosé. Ah OK animateur chanteur. OK chanteur donc le quoi a to lingara mon salé le bébé bandana no moi chamon après au lever du soleil sauter vers midi siffler petit la son en l'air des amoureux na communauté ya flamboyant na les rendez-vous na coutu genre de fleurs bakuma adieu surprise de bongisa ngote yo kala longa kala majamoza mawate ndoto lolota que se réaliser Matima voilà puis ça ce programme notre répétition chaque mardi jeudi quand on a échevin na bon marché donc Zana posé à qui bureau. Merci vraiment programme ezaka que non to bing ça ba ne so bo yemba donc faut yemba pena ko lekanga pour ça moi bien alingi te que no te yekusa osusu donc to ko bena ba bosser donc pour ça bref na pe ça ka mbote et pas pipeli ndangi na Luanda vena ko viswa limbama na Kasenda na pe ça souda be na maman na Beola Paola Pedomi à mort
dans Nazara de Cœur, on a bino, puis on peut s'en moter. Merci beaucoup. On a passé par moter na. Batinia so baolanda biso na monde entier o déjà bazo sala ba signe Hervé Mwanza garçon de Lix ndeyo Hervé Mwanza na bosenté Landry Fouti là les gros bakala nzamba kanluka. Donc je crois que na plateau na naza déjà on a David Kabongo. Je crois David Kabongo a qui peut encore ba invité nanga je crois la fois passée on a qui en Afrique d'ici bomona yamba ki bato mbongo. En fait que ça bato mbongo il faut biso peso epeto moni. Il y a David Kabongo, tout le monde qui après mission toqué na restaurant naie. Donc tout le monde n'a bilo quand ça na quatre Afrique d'ici des temps qui mutambon, mais ya batum suto yo kaki tout le monde qui te n'est-ce pas la star. Oh ni nyambongo, moi te que ya qui na honte. David Kabongo bonjour et puis bon séjour na Kinshasa. OK, merci, bonjour. Oh David Kabongo le pas maman cité. Batba yo ko banda ko yo posono ezama ya Afrique d'ici de. Na comme na posaki ni te. OK, bonjour Karine Mukonzi. Voilà, David Kabongo a déjà na Kinshasa, na habité Oyo Sanini, Tour Kaka, Tour Yekarota la famille Ozonga. Na yoko répondre na ba devoir na pesa ki batu. Po olali singa te Karine na somba nzembo ka faire regula sia sisi banzembo. Héritier wa ta passé à Sissé. Le baso qui libanga to coopérer na Jésus de Niance. Héritier wa ta passé studio. Na habité misenya za suna studio. Fallait pouvoir nanzimi peut nzembo ezala donc je l'étais mon peuple Eza qui demande on y est passé à Silici mais je crois le cas album et yes David Kabongo to créer lui au kakachan comme d'habitude voilà on y est pour na ba demande ya batu bon na zana ba business tanga ko to yo on a salaka na ba biloko belé na salaka awa. Je vais répondre à Bandeko Nangamoko Boyangola ou Balobaki ke David, yo zolo bakuna ki mambala et belé naki nozana nini. Ce qu'on appelle ça qui bango devant moi boito tanakin mais il est l'autre baïté. Bon pe baïté ko yendo le ki abande ko Angola bino bo bay David Kabongo ala mbongo te. David Kabongo a déjà na Kinshasa so bongi bo moni pour affrontement. Bo bengi nga po esa makaka wana plateau. David Kabongo yo aozela bino déjà na ka yangola te na bande ko poto bangotu bande ko poto bangotu ba bande ni mutambongo la te no ka chemise mo pembe ka ya calme ba bongo mais bilamba il fallait bilamba ils la enregistrer au la te lamba mo boye mais ils lamba balabala zonga bien on comprend so talinga bien ozuika ba kombo ya bilamba na lati okeka na maison ba biso ke David asomba tricot ya boye, asomba sente ya boye, asomba dina boye. David siko neti kuna ka na Afrique d'ici bato mbongo yo ndimaka. To ana balipasa ba mbongo kuna. Tozana ba Alain Poupa, bato mbongo ebele ata ba mécène ata yangola teka ya kini na Afrique d'ici ata mécène moko oyo David so vandi obite na ngana la. Mais master o to vie o yepe anango. Tobeta maso ya Afrique d'ici il faut tobeta maso la batalibanda ya batalibanda en Afrique d'ici kuna yeso gagna madame Christelle Afrique d'ici tazana tanda kuna bino ndako na bino boye bani ba secret boye bani makamutu tobeta maso ya batalibanda voilà masola batalibanda mais ban Afrique d'ici na zo ngakuna kalate na bukasite ya David Kabongo na zo sous Afrique d'ici des missions lisusu en règle pour biso balobi avion commis na we wakutu te pour ya rappel moi 500 francs avion commis de Ophélie en fait voilà tozo ngalisu kuna mais David Kabongo on fona solo na boss nangeri tu vois parce que il pas bi album mais c'est ngana zala de faux calendrier penza te mes côtés la mais David Kabongo en tout cas lelo ce qu'il faut payer sa conseil na bato pe ba bato mbongo ezaka ke yo zimbongo na yo ofungoli bar no fungoli restaurant mbongo na yo okyo sala pe loro moko ezo ko taper na 4 à 5 chantiers mboka bon mokonzi ya tana ba biloko ebele oyo tozana ngona tozana projet nango ya osala mais oyo mboka na biso tana bato ebele balobaki ebele mais basalaka rien ozomona na bato to wana soki ozwi telefone wana biki kande tozana yango eza bato poto ozolanda bato poto bazoloba o neti jour wana yebisi na telefone o bato poto bakanga ba photo kana mira pembe mo boye alati bia kangi photo balakisa ba chambre te bana ba salon te baka yebisi nga bon yebisa ki ka na lobi boye komona makambo ala
Ce n'est pas que vous en avez là, Bembo Banini, que vous en avez là. Tu me suis dit que tu as là na poto. Hollanda. Ngana kinda poto. C'est un exemple parce que tu me dis na poto ba na mbongote. Te. Tana lobiki bazana la ba ibinga ki, tana lobiki bana la ba ibinga David azolo bana biso. Bana la te ba vanda na. Kana au moins ki mutu ko na kumbana. Peut-être que taika na ngati. Au moins ba ta fait de mon habita au benga ka pour parler biso. Na lito mutu kana kumba mutu kwa na tana Congo itikala ko mate comprendre na bakongo na monde les seules personnes zo kumba ka wana zanga si félicitations ba ministère avant on a David Kabongo il faut les kapanga David Kabongo mbongo non il faut l'exis les gars bandoli yango au dimanche samedi déjà tout le monde na Halle de la Gombe à partir de 19h il y a zani rappeur donc et puis batunyo so banyongo bo benga po après non foot na ngano banyongo la bino nana David Kabongo bo benga mais bo lexa moi iner letana si so na David Kabongo en tout cas David Kabongo nana esengo ya mono lisu na kati ya Congo Kinshasa parce qu'on promettait ngo bila baron rendez-vous na Kini et na mon que ça homme de parole et moi message na moi ba dédicace na bato ba otala yo bon bande batika ko sala ba biloko moko boye osombi bilamba na balabala oye a olobi boye boye na kuchi ba yibi mutu te Louis Vuitton ba yibi mutu te o comprendre ba maison toana billionnaire ba yibi mutu te Hollanda ce que tel que mutaye boya lokoti ba biloko moko boye na balabala ye nango ngana lati kuchi na lati bien ata bien zate ko bilamba moko ya balabala te fallait que bilamba na ba ko bilamba na ba yibi yango Hollanda nana ka bien na vanda place ya bien na kini pe na bien Hollanda ce que le na star ndena pometa kiyoki nazolinga makamwana avant nazonga lundi prochain na yo pese lo mbongo na yo awa hein bon mbongo sponsor David Kabongo yoga oui ba kitenge na yaki mais bête yo mais bête yo za homme de parole yo l'équipe bango za yo na vina ali passa bambongo fin oh ok masolo na kosala ngo awa po bato apoto na bamona biso toliaka mbo bana ti comprendre boti bana seti bafutaka bana nana mwana moko comprendre na mwasi moko pesa pe madame Mbote kaka mwana David mwasi moko te ok mwana moko atangaka na ekole nini na Afrique du Sud mwana oyo atangaka na bana zoma za mwana ngai tunaka bango bien comprendre na mambo ala bayebiki moto aza na la yanga asobiki natiki place au boye bato baza awa dimanche prochain akin lundi dimanche prochain nakoya na la mais nayebi sécurité na ngai kozala sécurité oh RTG ah c'est bon sécurité na ngai kozala nini te ayeke nakaba lar nde nakabaka libanda mpo tosuka tosisa masolo wana soki baye mpe bapesa mbongo ya minyatu te baye mpe ka boye bapesi mpe banke eza ar yo opesi toke na bamona banke batali bamisien on abenge te dimanche koya to ya tole aboyoki boye pardon David ok merci beaucoup pour comprendre que mutambo wana na maloba mingi te donc ye musala na eza moi bambote voilà David moi batu bambote to kabwana on a pesi batu to o bazana maison na ngai kuna mbote batu bana maison na ngai a mbote batu na maison na ngai ya Dubai mbote batu bana maison na ngai ya Canada mbote oh bemonia oh likolo donc voilà merci beaucoup David Kabongo en tout cas Isaac et secondaire ya sala ronza zonga sim parce que bato ba ok liboso ba weli c'est or que l'on était dans la télé na ba président en tout cas voilà bonjour président bonjour, et puis bon dimanche merci président oh Versa c'est le président télémanan le président ok sorry il faut pas m'honnête yeah vie claire mais à Versa tout ça là tout chaka po to sepelisa ba ba otala biso to seka bango te mais to sepelisa bango donc bonjour bonsoir partout bazali dans 5 continents donc voilà juste dire dans les formidables Raïs Ngayonaza yes président Siko Vanda merci pour tout solo la to ba absence à président mona na passe ya président yo fond bouton apena fongola to ko kanga to comme to ko fongola bo to kanga ndam ok to fongola moko président Siko yo silence makasi boye président zana kini loko zate président même matin voyageur que beta concert placement président il est quoi les karaté oui mais ba porte-parole ba les canettes biso na gare centrale ba porte-parole ba les karaté to linga mon leader boye non on vandi na kiti ya no mwende sali au président bon merci na motuna na ko lobaka ki bon ngamo sana ngeza mingi ko yemba ko bina le reste tout ça est fort tout kokango même pas à 100% mais
tout le à moitié, soit 50% ou 70%. Tout ce mira aussi là en lingwana. Et mouvement, tout ça très bien. Le grand problème est que tout ça en plein studio. Tout pousser na misala, na okenda moko commissaire ngana okenda kuna on a un président en tout cas na encourager na okenda South Africa. Luka Batumi Bale. Oui, OK. Il passe ba mbongo. OK. Lukina David Kabongo o avandaki na kitwana. Ah wako to David Kabongo. OK. Ye bango mi balana na biso président aucun sata ina no boya no poso zonga kin. D'accord, donc tous dans South Africa en novembre. Ouais. Pour la salle mixage, il y a plan B, où il y a deuxième disque, na Bisso Biangai. Donc, Batouba Zela, on a vraiment servi bientôt. Donc, tout ça, qu'on a monté ma moko, on a mission à Bango, donc on va participer à la Kati, on a un nouveau recrit au Bazawana, donc Batouba aussi là. Non, président, avant Batouba c'est là, il y a gare centrale. Pour ne pas que l'on a besoin de moko inde pour mobile vita. Na mpanza koto orange. Du poison. Biso ce que tu as na kati voilà. Et puis pour nga non banga bango mibale moko gagner moko propose oui que oh déjà tu as mis déjà match qui au kata. Donc yango na betena chef to kende stade to qui était. Ah, si ko nga ko na okena ngai parce que biso RTG donc vous allez direct donc aussi ça nga bozapete donc direct bo talon kaka na RTG na sera bino que en number on a bino RTG pour awande bo la vite à côté orange côté yo en tout cas ba courage ebele na bi que héros déjà hein ba joueur déjà donc na bi que héros déjà bozo hein besoin déjà place ba internat bino bi saison ya kala mingi te po bo banda ko kota stade mais Lumalisa j'ai confiance parce que yo à part vite na léopard aux arana yo Lumalisa na biso et puis ba courage ebele na président ya vita mon colonel et Chichi mon colonel qui s'est du moté maman Denise Betunebi qui est déjà héros benzo to kapo ya ko kate une équipe ne bongo et mon général tango fort na bo santé GG tango fort mais kuna pe na orange to za rapena trésor mukuna ya biso to za la rapena wa kwetu côté kuna pe ya biso RTG to za la wana de na kati ya stade Calamité boza la déjà branché na RTG pour to zone direct na bokasité ya madame Christelle Mwabilu donc président no linga to yemba. Non, mais là, on a ce pays, on a beaucoup de téléphone, tout le monde est cotéri, ils en ont rien. Cotéri, tout sentir que vite est belé. Tu as été président. Cotéri, tu es président. On a déjà tous rappelé notre trésor. En fait, le problème c'est que les joueurs orange, nous pensons, tout solo la rapenza mais kuna ce qu'on a vu toi que les meilleurs gagnent tout ça décision les meilleurs gagnent room tout le monde n'a pas là yo. Voilà, merci beaucoup. Room. Ah, Room, voilà. Kuna toi na Room. Ah, Room. Lumalisa la kisa Room ke yo Lumalisa. Room yo pe la kisa ke yo banda makambo avant. Donc pour la Sissoko pe à côté kuna. Mais c'est pas comme diable. Président Toyemba. Toyemba biso. Non, imbla kaka ou bien habité. Tende yo mo me foza la live so lingo sanga na bango wa. La télémine. C'est bon président que tambla na. Et c'est pour les satans, il y a mon compte de chic dame, Armand mon compte. Je suis président John. Moussi. Ataba le billet nango simba lokola boto osoleza ngakai nako sebanga mokoti na libongo kombo simba musindano bebe simba musindano wa Eh fondé wa baba c'est là déjà ataba le billet kangai simba lokola boto osoleza ngakai nakoseba mokoti na libongo kombo sima musindano bebe sima musindano Abigizi boka boka micro za déjà boka toi Makoshi
bashimami banyongwani bashimami banyongwani bebe na molingo ezali banda te rock'n'roll mama asala nini ozobambanga lelo komi obalolanga ozosasanga papi palaemedama martin mazola ata balobi etika ngai nsima ya lokola bwana esemezanga ngai nakosemanga moko ntina libongokombo nsima ya mosinono bebe nsima ya mosinono wawawawawa nakosengo santimo zokangelanga motema vraiment baninga bazoka bolingo na peto ngai se na bondela posa moto maître fabrice yakanda na ngai olelanga pichulika kobosa meda moka yesazakali inosa ibasetite mpona mbongo motema na yo transparent ezomonisa bango baseka bolingo le formidable trésor nyangu USA motikamalalelanga mikelekese ekele mpaka na paris ata batuna yotoke na malela nalingi nsima ya muzinono ata balobi otika ngai nsima ya lokola moto oyo esolezanga ngai nakosenga ngai moko ntina libongo kombo nsima ya mosinono bebe nsima ya mosinono wawawawawa kasoki tokatanga sentimate situ soki bilenge komoya akamizo na se ezobeta lokola ngala makanga sisete babibaka lilala mpona komela maye yenanga nanganga lokola maye ekeleki na tongo ena miloko bamana bakangi te mama mayeye ezalaka ndelenge molingo mwe kimisabakela santima mwe lisanga bongi malamu loboko nzambe molimo mwe ata balobi etika ngai nsima ya lokola bweto esolezanga ngai nakosemanga moko ntina libongo kombo nsima ya mosinondo bebe nsima ya mosinondo wawawawawa revie sina ya mosindondo revie sina ya mosindondo misika zobeta kitoko oyo edie na polo te twebina soto basala yango po eningana ozande bore na ngai edie nao ozande bore na ngai ya dorise ozande bore na ngai kari mokonzi ngande bore na yo mete fabrice bolingi peleka 3 manzala mokili bakobotanga nsima ya mosinondo namutituka bamela mpata ntango mombongo ezalaki olandaki nzoto yo edona komi vrema ozesi lokomolingo okimanga bazaka ya mokili bakomi kotiyanga simeyo ata balobi etika ngai nsima ya lokola moto esolezanga ngai nakosemanga moko ntina libongo kombo nsima ya mosinondo bebe nsima ya mosinondo wawawawawa nsima yokotisa bolingo parto po batekopeloko babengela mule ezalaka yango pasi te se mitema milingana mamango ya jose meputana bolingo esengi bokani esengi bolingo esengi bokani esengi bolingo angana leli ata balobi etika ngai nsima ya lokola moto esolezanga ngai nakosenanga moko ntina libongo kombo nsima ya mosinono bebe nsima ya mosinono wawawawawa nzembo wana okengo nzedi ana okango na baro nzire betara deja nakangi yango ti okanga mpe nduna yamba président
Ah, président, tu fais un bouton. Ok, tu fais un mot. Yes. Voilà, président, ce qu'on a en ligne, à la place, c'est présenté. Bah, au début, ça, le vocal, c'est bon. Bah, au bas, le vocal, tu n'as habité sur déjà, bah, que moins rythme. Mais on est tellement lengi. On est battu que si c'est ça qui va en ah, déjà. Mais ah ouais? Mais bah, vocal, on est moussou, soit. Parce que le vocal, on peut y avoir un monde de disque. Ah ouais. Ok, mais avant, t'es président, avant ce qu'on va bander la paix, c'est Pélissa Sikopé, Batounia Soba, Hollande, Bisso déjà. Oui. Papa Elimba Yomutambo, on a le Bumbashi. Ok, tu peux c'est Pélissa. Tu peux Darius aussi la mbote très homme pour tout. Ah, diable. Diable, l'autre la Bisso, Bodri Bolanga, Papi Salanga, donc Chiko Kongolo, tout le Bumbashi tout. Si le président il faut ça là, ah mon client on lit et le monde est fou. Et c'est le général Akafoulek donc depuis Paris. Donc moi là au beau tamato yambié et c'est ça vraiment t'entends prince tout coup noir mais bon moté maya Henriette Mutomo. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme tout est devenu bizarre, oh, bizarre, oh, hey. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme tout est devenu bizarre. Bizarre, oh. Nala tu balinga karo kamuke, neno kama sisoki ezangi, balobiti beleze. Asio, balobiti beleze. Asio. Ah, mokilango lipoma. Assim que na outro. Ah, mokilango lipoma. Je ne lis pas ton bonheur comme ma Roberto. Je sais bosser. Malin Tabazo, Alain Bizarre, Gazenagas, Olivo Danilamou, Nayembi Oye. Ah, non, qui m'envoie l'ipoma, le monde est fou. Et si Kamotaba qui bila, il a sous Balarinzala. Mingi, Kaka Motona, Momonia, Namado, Messina, Mama, Mouklode, Média, Salama. J'imagine le principe, Jacques Moko, Chico, Ni Papi, Okito. C'est que on a dit, je m'en vais Namo de ma pelle, Pamela Motunia, Sama de Pepe, commencé. Je m'appelle Dodo Koboko, on a dit la panza. Oui, chérie, mon bébé, on a dit. Oui, chérie, mon bébé, on va la bien. Voilà la bien, la bien, la président vraiment, ce qui est causé vraiment président pesa biso programme. Album ekobima quand parce que na besoin na mona ka bango lisusu trop na plateau. Na ka pe ba vocal na bonde na kanga bonne. Si. Bon, au moins album pour la obima quand et ko pesa ba kan chatche, ba kan kokolo mabe. Ba to baza tunya baza ke album na ba kobima. Sauf imprévu. Année au fobima. Ouais. Zo travailler, ya on tous nga mingi kimia ndeza na mboka. Pour obike so pesa na mboka te, disque on te bimi. C'est l'autre. Donc kimia za mingi na mboka, wana za prière na biso ya mikolonio so. Alors disque obima nango bientôt, na okenda South Africa, na sisa ba mix on azongi, tout na mois tourner. Ouais. Tout na tourner Afrique Sud OK, na bango to yo. OK na ngamoko. Na ngamoko après tout ça là, ça bon terrain après tout on a tourné à South Africa, pardon, il y a Angola. On a tourné Angola, donc to zongi ba to ba suite. Donc le 23 Azobeta c'était le 23, tout ça Jardin d'Eden. Ouais. Et pas PDG Bar Tabatomina. Alors, le Jardin d'Eden, ils ont expliqué mon bon. C'est-à-dire, moi, si nous sommes nous la juste maintenant mobilité. Or que le coup Jardin d'Eden, yo yaka. Yaka no yomoko na Jardin de. Kutana molo wali. Parce que na déjà Jardin d'Eden. Donc, vous yomoko ce garçon, il y a un chérité no yane Jardin d'Eden. Mais grâce à moi, yo yaka no na Yves parce que yo déjà là. Ils ont interdit ba couple boya singleton yaka o no biso to rabalele o ya problème yo lele yaka na yo. Mais net n'a pas c'est kaboye ngana o ya. Donc c'est-à-dire mo se kayaka donc ngana lele yaka. Ah écoute, ya normal monde changer moi. C'est normal. Donc kutani na Jardin d'Eden donc à partir il y a 14h nous les bandits dans opéra donc premier son bandits dans 14h donc le 23 donc dimanche prochain tozawana et pas PDG Bar Tabatomina Koloki Sangala donc mais chaque jeudi et vendredi tu répéteras dans le Kolama A28 bis à Matonge et on a lancé appel ba sœur tu vois la sœur moi sœur na biso chanteuse danseuse ah danseuse moi
ye azana katikati deux côtés ça comment on te posé oh ça garçon vendé déjà le bible madame Slouzolo mon président ayokio Lekecho mon fils ayokio Tania Mabedi Neymar ayokio et puis Junior et Diaz yepe sous Neymar donc il veut pas l'homme la douce bayoki na bango oui vous beta guitare vous allez bienvenue oui vous beta piano oui vous beta basse vous beta batterie vous allez bienvenue aux Elabino wana donc chaque jeudi vendredi le colama A28 bis donc au salon vendredi basta on a rendez-vous na biso batwa la plan merci mingi na Simon Musindondo na nenga zotika formidable était juste Diana merci na Costa Couleur ya Willy Moucheni pardon merci mingi na Claude Medi auteur bon sa mère na ye condoléances c'est Kazali Kafetien Chimanga PDG Dondasi, PDG Oniva, Baotou Balinga, Bissoli, c'est mon laï passé piana wetu, Didier Forme, Ange Kiss les pétroliers, vous avez vraiment ébélé, Doris Lunzani, ça y a Dora, hein, donc Clovis, merci président. Ça dit moto ébélé dans aussi ça mais toutefois. Ok, non, animateur Babouaka parce que là vraiment tout le monde n'a pas match. Là, on a des annoncés, mais Babouaka déjà parce que. Match 0-0. T'es 0-0, en fait, donc voilà, merci. Chef Banque Banda déjà parce que un grand merci à la RTG à la danse avec la Karine Mokonzi, la baronne mondiale la discipline militaire. Et voilà, après Awa, moi j'avais colon noir, tout le monde en a passé 8 ans. Un colonel qui s'est dit en tout cas, mon président. Papa Général Tangofor, un grand merci. DG Tangofor, Henriette Moté Mayarele Makolele. Merci à mon réalisateur Claude et merci à ma compagne de Madame Nanga Christelle Mouabidou. Un grand merci à la patronne Nangaï, honorable plus Mouabidou. Madame Mouini Mouabidou Nanga Moudang. Voilà, c'est